na Kinshasa capitale ya mboka oya biso, capitale ya mboka oya ngai bande konangai, bisika toko sale la bino musala en direct après ko baluka parce que talakaka ceux qui ont vendu na plateau na Kinshasa comme journaliste chef de quartier o ba mitaka jamais. Alors Congo ezaka Kinshasa te, Congo eza munene, il faut kende na Bujala, o kende kuna na Bwende, o kende na Chwapa kuna, o kende kuna na Malembankulu, o kende na Sakani ya Lukanga Batushone, o kende na Kanyaruchinya, o keipe kuna na Bukavu. Voilà. Lelo bande konanga makambo eza ebele, makambo le débat sur le dialogue. Dialogue ponani ekosimba to ekosimba te. Banani bako kende tina nango ezani, est-il possible ya organiser dialogue et puis qu'on respecte des délais constitutionnels, qu'on respecte makambo ya bamanda ou bien bako kende ko vendre la constitution kuna masolo bande konangai na kati ya dialogue wana to équipe insistance ya chef de l'état na discours na ye na parlement réuni en congrès o ya lobela ki ba yimboka eza ba masolo to kobeta bande ko oyangai. Tokobeta pe masolo comme toujours makambu ya inondation pour la ville ya Kinshasa, mai na mai. Oyebi ke mai soki olukeli yango nzela te ekolia yo. Yango ezala kama kasi mai partout na Kinshasa. Masolo tokobeta passage ya mwana mboka Adolphe Muzito na conférence o asalaki azolobela makambu ya responsabilité politique ya ba universitaire na Congo pour la reconstruction nango. Ezali ndenge nini masolo tokobeta bandeko oyangai pambate bozwa biso na musala ya kosalela kabino musala. Mbote maître Blanchard. Mbote ndeko Elisa. Félicitations. Merci. Parce que nazaji ko yamba yo sans alliance, lelo nazo mono na alliance. Zande ni makambo changer ka. Merci mingi ndeko. Voilà eza malamu atako biso tozala kiti ya fala kike batubaye baki maître Blanchard a commis na ba limite trop talakaka. Sinon ce qui ont mis wana okoza mulangi na mutu. Maître Blanchard makambo eza ebele na Congo, makambo ya dialogue, mais makambo ya dialogue na lingi tozolango na aspect na intervention en chef de l'état boyoka kinenga azali ko insister lobi makambo na biso eza mopaya te mtu akozolango solution. Il faut to vanda to koka ko solola et solution ko utani na orient ni na occident et puis qu'on dit jamais que kinya oyo batonga mutu moko ya ko bebisa yango kuna alobeli mingi alobi tango bango bazoluka bitumba biso tozoluka kimia tango bazoluka ko buka biso tozoluka ko tonga. Réaction na yo par rapport au discours du chef de l'état puis makambo ya dialogue. Merci mingi ndeko Elisa. D'abord tu reconnaître que le chef de l'état a aussi les sous constitution na ndenge ezali ko senga na ye azongaka chaque fois na suka ya mbula devant ba parlementaire pour na couper sa discours sur l'état de la nation. Wana tomoni mokonzi ya mboka mokambi ya mboka alekaki pour na couper sa discours sur l'état de la nation, mais na makambo mususu oyo tolingaki koyoka penza chef de l'état à s'apaisantir moins mingi tomoni que chef de l'état a koti penza na bosindo makasi te pamba te outi koloba mambo ya dialogue awa na kotaka awa na mbala moko biso ngai personnellement na niveau ya société civile tozalaki kozela chef de l'état na mambo etali dialogue ala kisa biso na discours devant ba parlementaire boni dialogue wana ekoki kosalama pona nini tozali kosala dialogue wana pamba te ndeko Elisa omoni dialogue lelo soki totali alobaki yango maître Blanchard alobaki ke eza pona tokende na processus électoral apaisé. Voilà. Yango eloko nalobi ke alobaki yango mais akoti na bozindo ndenge biso tozalaki kozela ete pamba te dialogue wana na terme ndenge bapesi wana ke tokolobela mingi mambo etali ba élection tolingaki tomona chef de l'état a lakisa biso bonne foi na epe alakisa vraiment que azali papa ya mboka pamba te constitution epesi ba prérogative wana ezali na bana mususu na mboka oyo esengelaki na bango na ndenge constitution epesi bango misala baluka makoki mpona kotambwisa mboka na makambo etali ba élection na ndenge elongo bani mais tomoni bana wana ya mboka oyo esengelaki na bango koluka makoki mpona koorganize ba élection na ndenge elongo bani bana wana oyo ezali gouvernement bafaillir na mission na bango bakokaki te kosangisa makoki pona et permettre biso na délai où ezali prévu
la constitution, puis dans le texte, notamment loi, il y a 28 février 2015, où ils allaient la bonne installation à la nouvelle province. Il y a un pays qui peut prévoir quelque part élection, il y a un gouverneur, il y a une nouvelle province. Mais tout le monde, gouvernement, côté, on a quitté pour réunir ma coquille pour la élection. Alors, biso, au niveau de la société civile, tout ça qui cause un discours sur l'état de la nation et pas le chef de l'État, a frappé bana oyo, balingi ba mema biso na mobulu na mboka. Pambate, soki bandeko ya gouvernement, ba réunissa qui ba moyen, ba trouva qui ma coquille, ba élection linga ki sala mana kimia. Petango mususu dialogue wana nécessité na ngopenze linga ki mona na te. Mais soko tali bandeko na ya opposition na ya majorité, ba oyo bandimi ko kende na dialogue wana, bazo lobela mingi que na kati ya dialogue wana il faut pas lobela mambo etali maponami oyo ezali ba élection. Mais soki gouvernement a trouva qui ba moyen na délai nenge constitution PCN mibeko alinga ki a organiser les biso ba élection pe prétexte ya ko kende na dialogue wana linga ki ezalate. Alors biso tozaki cause la chef de l'État a senga na mécanisme ya majorité parlementaire au azana on a kati ya parlement au azalaki devant bango wana asenga na bango ba punir gouvernement wana ba punir bango ba pesa bango motion moko ya censure ba pe mapamba te bango nde mutu ba geraka au quotidien l'état bango nde mutu ba geraka mboka mikolo na mikolo pe et quand muisi biso boni gouvernement wana a kokate ko sangisa makoki pona ko organiser ba élection pourtant azalaki investi na programme na ye ya gouvernement ou a présenter qui pas ba parlementaire a tchaki pe makambo ba élection na kati mais les autres mo kende na suka a ebisa biso ke makoki ezate. Donc tolinga qui vraiment chef de l'État a bêta cette sikana makasi pour punir bango comme ça ce qui dialogue et kokendama et kendama na bana oyo ba memi biso na mobulu wana te bango baza libanda comme ça dialogue et kende na bat oyo baza quelque part irresponsable na mambo wana oyo ezali gouvernement kobanda na premier ministre tina bango nyonso tout bakweya bazonga na ban parce que bango nde mutu bazalaki na ba prérogative na makoki ya ko trouver ba moyen. Mais le coup là, qui qu'on trouvait moyen en tête et c'est na bango base la puni. Donc voilà, et l'autre c'est la chef de l'État. Alors là, mais tout le monde y a côté qui vraiment na bozindo en tête et l'autre au biso na niveau de la société civile tout ça qui un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Maître Steve Nazaï Panayo, Mbote. Mbote décolisé. Et puis aux amalam. Moi malam monde. Mais quand c'est qu'il y a une alliance, mais dommage. Le tournage qu'il y a problème exacté. Maître Steve. Tozolo bela makambu ya mboka makambu ya discours ya chef de l'État. Chef de l'État a insisté à lobi bandeko boya bokota na boatu. Boluka moyen te ya okende ko comploter contre mboka na bino libanda. Boya bokota to vanda to solola total lisana makambu. Bongo to trouver solution na makambu mboka na biso et il a martelé sur les dialogues. Yango zomona Kinshasa mobimba. Bapano et salemi dialogue boya na dialogue bien que na makambo na to lundi même na RTNC ezana eloko moko koleka ne détruisons pas ce qu'on a bâti ensemble, ne détruisons pas, mais wana pe il faut na signaler wana ezangande na zoloba qu'on a construit ensemble des akabanzela tena ba bâtiment, mais la démocratie aussi nous l'avons construite ensemble, ne détruisons pas aussi la démocratie. Commentaire na yo par rapport à discours à chef de l'État. Ndeko Eliezer tango na lobaka koza parmi ba journaliste à Maele na sala ka kijale loté omoni tango oza koloba que parmi ba eloko to construisait eza démocratie eza un argument on a ndé na lingaki na banda et pe parmi bato batonga démocratie yango eza entre autres président actuel, non seulement président actuel mais lignée à président actuel parce que faut koyeba que moto ya kotaka makita ngo Mobutu asali coup d'état na Lumumba ezalaka Musée Laurent Désiré Kabila o azali papa ya actuel président de la République a consacré vie na e mobimba pona akweyisa Mobutu pe a réussi ça pe a kufa kaka na ba circonstances wana ya lutte na e contre la dictature. Donc démocratie eze loko yo ba nationaliste wana entre autres Musée Laurent Désiré Kabila oyo abundana ba Lumumba abundana ba Gizenga nda kotisa. Donc président de la République actuelle fois bunda pepona système wana etikala pour que système mosusu ekotate pe système mo ba bengi démocratie elingi kolakisa que moto pe mana yo comme président de la République ozwaka ngo nde na peuple pe mango apesa kango pona libela te
apesi yo pema alobi dans 5 ans faut ya lisusu na fula yo lisusu ntango komi na 5 ans apesi yo pema lisusu et ntango osali yango bibale il faut tika parce que peuple atiaki réserve mosusu mpo na yo te fo aluka moto mosusu akopesa pema parce que yo déjà pema na yo etondaki mpe esilaki réserve no esilaki donc il faut système wana to comprendre yango bongo et maintenant bato oyo bakei Sénégal wana baza invité par ONG moko toyebi Konrad Adenauer faut to transformer yango te comme étant ONG moko elingi bunda pona kocha désordre na Congo toyebi yango bandakala toyebi objectif tango et bien faut toyeba que eloko eza likolo ya démocratie ezate tango bandeko na biso opposition nga nazalaki kuna te mais naza encourager initiative wana bakei ko réfléchir comment kobunde la démocratie mais sans mandoki nga nakanisi ete eloko mabe ezate complot eza wana te il faut tout simplement que biso toyeba et surtout biso batoyo toza na ba lignée ya ba nationaliste toyeba ke tokoki kobebisa histoire te histoire ezalaka ba nationaliste bazalaka na côté moko babundelaka mboka pe tozalaki na batoyo ba impérialiste o mindele bacha bango maboko pona kocha néocolonialisme na mboka donc tango bato baza kobundela démocratie biso moko tozonga sima tomituna est-ce que biso mutu tokomi kobeta libanda te donc lelo constitution na biso faut ezala respecter faut président de la république na sepela ki tango aza koloba makambo ya vote électronique même si ekoki coûter cher mais au moins ekoki permettre à ce que ceux qui élection ebimi ekobima na lomango de un pe kobima de manière moko toyebi que le coûter eza te parce que faut toyeba que tricherie na ba élection ezalaka ka jeu ya pouvoir actuel te irrégularité au balobaka wata eza jeu ya peuple mobimba pe ba parti politique mobimba parce que yebi sangai na place honnête yebi ke kasai UDPS mutu bazala makasi place wana yo mutu pouvoir roya ko tricher ndenge na Équateur place yebi ke MLC bazala makasi yo mutu pouvoir ko tricher ndenge biso to yebi bangambo eleka na ba centre de compilation au moment là beti que non ngam na kopa ba député na yo ngam na simba ba nini ba PV ba député parfois ba nozo ba PV ba tche mopanzi wana même sans instruction à pouvoir dans la compilation wana makambo mususu esalema ça n'avait rien à voir na bureau ya CENI donc élection autoza nango lelo modalité il y a organisation élection autoza nango lelo ezo permettre te que élection wana ezala fiable donc tango déjà président de la République alobaki makambo vote électronique nga na sepelaki na obi ah donc président na biso aza na posa que tango akozala te président akoya azala président moko légitime oyo ata opposant moko akoboyela ete nga na obaki non président na biso aza na nzela ya kotika en sorte que démocratie ezala kaka na mboko donc yango wana selon yo vote électronique eza moyen ko tricher za moyen ko tricher za te ndeko totalaki kaka na sala débat mona ndeko moko ya IDPS oyebi professeur Paul Chilumbu to sala ka débat na obi mais non ngana ko sepela ka UDPS na tango wana avant même que président Lobango na ko sepela ka UDPS a bundela ba vote bongo parce que dit que le bulletin de vote ba PV ça a 5 partis politiques. Donc maintenant, on a combien de partis politiques? Or, ce qu'on a la Cour suprême, dans la Cour constitutionnelle actuelle, seul preuve que c'est un PV. Or, PV, ça a 5 partis politiques. Il y a des gens qui ont des PV, on a des Cour suprême. Donc, modalité, on a organisé l'élection, et ça, moi, pas si que la transparence. Donc, la réflexion d'être, il y a un vote électronique, et ça peut-être héritage il y a mon aîne au président de Bisso à Koutik et la Bisso après avoir quitté les mandats. Donc Ganazana procès d'intention en attaque au Kanisa que moi na ya moto à Bundela démocratie na Mokoyo à Koki Kotiambelina Kingo ya démocratie. Merci maître Steve na Zozonga et pas na Bino na Zali et pas Fumutoto. Bote Fumutoto. Bon retour à Kinshasa, bon Kisangani Boyoma. Bon, yo moko te contredire awa que Kinshasa n'est pas le Congo. Kisangani comme d'autres mboka tokomi ezanango bien. Ba Congolais balingani ezaka bokambia mboka nde bibisi mboka.
Merci beaucoup. Fumototo, chef de l'État Lobaki, il a invité ceux qui ont déjà dans Kinshasa ou bien aux Akina en déplacement. Mais de toutes les façons, il y a toujours possibilité. Il y a Kolanda où ils allaient Kolobama. Pas n'importe quelle information, mais l'adresse du chef de l'État, ils allaient qui adresse mon Koba Congolais, ils allaient qui causer la macasse. Mais dans l'ingio, il y a un discours du chef de l'État. Au petit qui a rencontré à tant de population, toté. Et ceux qui a rencontré, à quel niveau ils ont rencontré? Ceux qui a rencontré, Nandengeni Nomoni qui a rencontré à tant de population. Trop de contradictions Nakati, il y a fonction du chef de l'État. On a pas si beaucoup ici. Il y a diaspora, il y a Kinshasa, il y a province. Ça dit Congo. Il faut tout comprendre. Tango, dans la science politique, le président de la République, ce n'est pas l'individu. C'est la fonction. Le premier ministre, ce n'est pas d'abord l'individu. Parce que tango bazo tia président comme organe de gestion d'État, ce n'est pas l'individu, dans la Constitution. Na tango chef de l'État na Kisangani a prononcé à ordonnance na ye. Il y a quoi annoncer que dialogue est causal. La composition a cité d'abord la société civile, la majorité et l'opposition. Mais tant qu'il a prononcé discours, il dit un dialogue politique. Or, la société civile et l'État politique, ils ne sont plus concernés. Donc, ordonnance en contradiction avec le discours sur l'état de la nation. Alors, on peut lui poser la question. Pour une ordonnance, au tiers société civile, il y a la majorité, si ma autant opposition en troisième lieu, kasi awa au lobby, j'ai engagé la nation dans le dialogue politique. Ce que Blanchard, on a dit bolongwe. Bino ce que société civile faut comprendre que majorité sale la rabino pour na ko sale la ye mais ce que sale la bi a bois qui sibino. Discours à chef de l'État représente le pays non seulement donc société civile va causer la politique te olingelo. Mais parce que bango baza la politique non to kese na bango nani bango bazo lutter pour que les choses changent en nous donnant des avis consultatifs. Tant bazolo ba que moto aza a politique, c'est-à-dire il est ignorant. Vous voulez dire que la politique la société civile aza ignorante et apolitique, c'est ça? Normalement, dans les pays qui se respectent, la politique elle-même fait partie de la société civile et les partis politiques sont des sociétés civiles. Mais comment on a la culte de l'ignorance ou de yanko, yako saka, que tous les acteurs de la société civile, tous les politiques, mais ceux qui comme une élection, ils sont comme une liste. Ceux qui ont tout ça au gouvernement, la société civile a comme réclamé primature. Et majorité c'est pour la bon pas non société civile on a manipuler yango oh société civile mutakope sa président a seni mais bazui mutunga majorité ba bimise na la belle la société civile baza batumbala au président oyo ceux qui rapporteur bako contradiction dans le discours à chef de l'État par rapport à la conception. Deuxième chose en désert, est-ce que le chef de l'État vraiment ça la discours sur l'état de la nation? Non, ngana kanisi ke asala ka discours sur l'état de la nation. Parce que l'état de la nation est bandakanani. Il faut d'abord batubaye sabiso to kana to batang sabiso les éléments constitutifs de l'état. Mais pour une batikala ko sabiso te la vision et les missions de l'état. Parce qu'avant que l'état dans les éléments est composé, il faut d'abord la mission na tina l'état izani. Normalement un discours sur l'état de la nation, il faut d'abord résoudre définition de l'état c'est quoi sur le plan interne et externe. Problème et à l'état izalaki, situation en boucle izalaki ndengeni avant régime wana dans le pouvoir. Projet de société nini ba memaki pour na kolongola peuple na passe avant bango ba kota na pouvoir. Projet de société wana il y a 4 ans passé, tout 5 ans passé, balakaki nini basali nini basali te kokoso nini bakutani na yango po ete basala yango te. Discours, c'est un discours bilan ou c'est un discours, c'est l'adresse sur l'état de la nation. Place où on a parce que si c'est un discours bilan, les chefs de l'État pouvaient revenir sur ses promesses pour Nathalie Sabino, ni à Sali, ni à Salité. État de la nation. Ndenge tozolo baboye na minute oyo na beni batu bazo kufa boye suite à makambu boye boye. Na minute oyo tozo sala boye boye. Eza état sur la nation. Donc la nation se porte comment en ce moment-là? Oui. Sauf que les discours sur l'état de la nation n'incluent pas les bilans.
et où ne signifie pas le discours bilan. Pourquoi il y a Koloba que Totie Babato na Kisangani, avant Biso et Zalaï Kosala Mikolo Bon, si quoi commence à 17 jours, c'est pas le bilan. Alors pourquoi Kosala bilan, il bande à 5 chantiers, puis à révolution à majorité? Falloir le banabiso. La révolution et la modernité, tu évites ce qui est à un niveau. Parce que on est un gouvernement, il y a Matata, il y a des vertébrés, il y a des technocrates. Il ne faut pas confondre Matata technocrate et Matata et vertébrés. Ce sont des gouvernements différents d'ailleurs, nécessairement avec un programme différent. Le peuple ne pas comprendre. Il n'y aura jamais discours sur l'état de la nation. Parce que tant que le chef de l'État Zoloba, à Kendakambango Koloba ou à Sali. Na kati ya discours sur l'état de la nation nyonso zalaki boye to kombo tout ça mais pourquoi le bakana biso te alakaki nini asali te nini et pona nini. Deuxième chose, chef de l'état lobby akoki ko permettre te que kimia oyo totongi muto apanza yango tozo kufa tous les jours na beni tozo kufa na nzala ba fonctionner bazana salaire ezanga tina. Donc qu'est-ce que lui il entend par la paix? Alors ça, il nous dit à nous les Congolais, oh, tu as plus de 5 millions de Congolais. Et Kalobé a tonga Kimi Angozani. Likambambo ça langai passe sous angai. Parce que ceux qui moutent à Kéin intérieur était, à Koki Kondima Babenga Congo, pays émergent à l'horizon 2030. Mais ceux qui Kéin en Mboka, en tout cas, au collé la Mboka nayo. Les Congolais, tu peux ça image pour pas comprendre. Nous avons un paradis mal géré. Et nous acceptons n'importe quel discours simplement parce que nous ne connaissons pas le Congo. Président Koya Kolobanabiso na Souksana. Président Koya Kolobanabiso ke to luka modo Steve Azoku Misawa po ekokitisa mbongo muke. Tokotu na question. Yo tango dala candidat olingaki te kokitisa mbongo ezala muke pona vote. Pona ni ka soki yo olingi olongwa oyo kela biso mawa. Pourquoi on a dit mawa wana pona mbongo etikala na caisse. Pona mbongo etikala na caisse mais tango na ya boya ki mbongo etikala na caisse. Nde ya longwe mbongo etikala na caisse. Tête boy président yo sali malamu to sali mabe biso to lobi na yo nde okende malamu na suka ya mandat na yo otika pe mboka malamu tout sec et puis président au moni que ba discours président sali eza discours moko na porte parole la majorité na makambo procureur général de la République a été ko oyebi pi pour tango zolo bana na ki loko moko betinga na mutu na lobi il y a risque ya mutu soki a lobi ke Ndenge Joseph Kabila a dit d'ici 2030, il faut moquer un pays émergent. Alobi a koko matina 2030. Et ça a peu problème. Ndenge pe le la Fumuto toi outi koloba, j'ai lui aussi donné raison parce que les ana batu misusu surtout batu à majorité comme droit de l'homme. Binata mo bakulona bazo bomba batu bozo dénoncer te. Bazo baté que ezande kozanga koyeba l'état en faillite ndé muto bota ka bakuluna parce que l'état n'a pas su empêcher d'où l'organisation et à défendre les droits de l'homme. Nous dénonçons le Koulouna parce que le Koulouna c'est la production, il y a faillite, il y a l'état kozanga koyeba. Wana ezaka moi biloko mikebike ba. Boni moi mboka Steve, nalingi avant on a déplacé na kende pas maître Blanchard. Conférence ya moi mboka Adolphe Muzito na université, la responsabilité parce que nous sur Tozoloba, il y a quand même la responsabilité à ba universitaire. Na zokansa ndeko moko azaki gouverneur auti kobima aloba nanga ki ndeko Eliezer yo ibaka na kuilute kuilunde bisika ba diplôme et c'est la compétition oya koloba j'ai un diplôme de 1 mètre sur 1 mètre 50 oya lobi ya yo salinine yanga na zana 2 mètres sur 2 mètres oya lobi jamais nga na zana ya 5 oyebi biso na université ya na uti ILB na uti bon biloko ndengwana. Il y a aussi la responsabilité, bien que tu invite ceux qui battent en go, mais tu n'as pas vu Congo comment chauffer. Balobi l'université ta politique et na finalement bisogno c'est cause la politique, même université comme la politique n'habite. Bon, conférence les cas qui ndengenini et sur quel point moi Namboka Adolphe Muzito a insisté qui devant les universitaires. Non, conférence, c'est les cas qui malamu mingi parce que ça qui demande il y a université catholique. C'est vrai université est à politique dans le sens où que soit ba position T et le baguette ça ba toi majorité toi opposition mais bateau bazana kati
bakoki kosala bachoix na bango, donc il faut bazala éclairer. Et ça politique na ndenge ya que eza na université ya ba opposant na université ya ba majorité. Donc université za personnalité morale ou ekoki kozala orienté té. Mais bato baza na kati en dehors ya université, baza na ba engagement politique na bango, pe ba étudiant esengeli ete ba eba mboka na bango ezokamba ndenge nini ate ezokamba mabe, ba eba mabe yango ezokamba ndenge nini ate ezokamba malamu, ba eba malamu yango pe eza ndenge nini. Donc yango wana bapesa qui est sujet wana oyo a expliqué na ba universitaire non seulement ba o bazotanga mais ba o pe basilisa responsabilité politique na bango pour na to construire état de droit. État de droit ezali ngikolakisa que ata moto moko te akoki kozala likolo ya mibeko ozala premier ministre, ozala président, ozala député, ozala sénateur, ozala simple citoyen, bino nyonso boza na se ya mibeko. Et tosepelaki na ndenge que azwaki yango toujours na ndenge ya objectivité, alobi que pona to construire état de droit eza processus. Parce que même mboka na biso, parce que état de droit pona kozala na état de droit faut kozala na état. Or biso tozana on a mis kakatano pour que l'état na biso s'affirme. Parce que état ndeko fumtoto aza politologue généralement ba définir ça on a 3 éléments pe ba ajoutaka un 4e élément, eza territoire. Mais pour nous s'affirmer comme État, donc il faut maîtriser le territoire nabino. Or, mboka nabiso même autorité mususu yana ba kwa musu ba komate. Population pour te ka makambo recensement, ezalaka ka mikakata no to ebi effectif na biso la population te. So l'ingolo ba population congolaise faut le ba plus ou moins. Donc faut ba plus ou moins pour nous ba population congolaise. So le chiffre exact to amoto lokuta. Troisièmement, puissance publique. On te dit bien que parfois, bakuluna, bakoka maîtriser, bangote, tout ça. Parfois, côté l'Arabie, on a des frontières. Donc, et 4e élément, souveraineté internationale, tu es mikakatano, tu as l'État il a répondre force par force au lieu ya kolukela bango misala ya zotinda bango na buluo solution pesate to chatane mais ba komo ya ba prison et sa solution mon côté. Oui, on continue. Donc, yango wana ye asuka ki olakisa que état de droit est un processus. Alors qui si ba faiblesse, nini toza ko violer constitution, toza ko violer ba droits fondamentaux, faut te ba que koza na l'otili qui na ma ezala ka droit fondamental. Donc l'état est obligé à payer sa bateau l'utili. Est obligé à payer sa bateau moussala. Au moins na moka mususu tellement que moussala est à la obligation à l'état. L'état ce qui est moutaza na chômage, faut payer indemnité chômage. Parce que l'État a réussi obligation alors il faut na dédommager motoana dans le chômage. Donc il faut pour na to comme à niveau il faut que les jeunes s'engager politiquement. Na ba katia ba parti politique mais aussi na katia ba société civile comme ba syndicat, comme ba église, comme parce que effectivement, l'état de droit pour les côtes en Amboka, il faut moins rapport de force. Mon comoni, ceux qui motonio sont à moi parti à ma bena moi ma lamona na nzoto nae. Ceux qui facilitent ça moi ma kasi, motagoza oblige ça à ma bé. Ça n'est il au makamo tozolo ba il y a beaucoup d'ité. Motonio sont na posa à ça la même 1000 ans à pouvoir. Mais ceux qui rapport de force ces athées, ceux qui peuple à ça pour permettre et le Kouana, au moment que moto a la mandat n'enga lingi. Mais ceux qui devant y rapport de force ces alliés, à cause à l'obliger à reculer. Donc rapport de force soit des costal et ceux qui kaba universitaire, au bazala kana possibilité à kotanga kole kabaninga mosusu, baza ko s'engager réellement, baza ko bounder la valeur. Ce n'est que de cette façon-là que tout ça la état des droits et quotas. Et heureusement que étudiants comprennent qui malamo. Pour s'engager dans Nzelawan. C'est que les universitaires, les citoyens du monde, Maître Blanchard, moi commentaire sur l'intervention, sur la conférence, il y a moi Namboka Adolphe Mouzito, et puis au Lobeli pays, il y a inondation à Kinshasa. D'abord, il y a solo Kinshasa Mobimba pour la poubelle. Tu es comme on a Adolphe Mouzito a bimisa qui est tribune à l'obélique Kinshasa l'affaire au paradis. Donc ndenge zaleli ko salema lelo inondation na qui politicien moko Gabriel Mokia pour ne pas les citer
alobi ke bomoni ndenge mbula ezobeta boy makambo ezali. Qu'est-ce qui se passe? Commentaire nini ozosala par rapport ya makambo wana? Merci mingi ndeko Elizer. Pona makambo ya conférence elekaki na université catholique. Ouais. Tozalaki wana elekaki malamu mingi, tomonaki intervention ya ndeko honorable Muzitu. Ezalaki vraiment na pertinence na yango pamba te esengeli na ba jeune biso ba jeune toyebana ko s'engager na ba regroupement ba parti politique topé na société civile lokola biso pona koyeba effectivement ndenge ndeko Steve alobi wana ko créer moi rapport de force na kati ya société pamba te soki société eza kotambola na ndenge mutu moko topé groupe ya batu moko balingi yeba ke tokokende kaka na ba dérive mais pona ko arrêter ba dérive pona ko arrêter moi ba violation ya ba liberté mususu to mona kana esengaka moi ba rapport de force ezalaka tango nyonso mais ngai place na ko insister lisusu mo makasi ezali que ba universitaire faut toyebaka que toyebaka par na biso pe ya responsabilité ba oyo il faut pas qu'il na ba parti politique esengeli na bango ko qu'il na ba parti politique mais eza na ba classe savante par exemple ba professeur esengeli na bango pe ba yebaka ko jouer rôle na bango pamba te lelo tozomona ba parti politique nyonso tout ba professeur oyo esengelaki na bango kozala ba classe moko ya élite ya malonga oyo bakokai koorientaka ba parti politique na ba organisation nyonso tout oyo elukaka ntango nyonso ba intérêt na bango tomoni ba professeur wana bango nyonso tout pe ba bascula na kati ya ba parti politique oyo esalaka que ba professeur lelo objectivité ezalaka lisusu te ba professeur presque nyonso tout baza na kati ya ba parti politique misusu baza na kati ya majorité bazo défendre intérêt ya majorité misusu na opposition bazo défendre intérêt opposition donc toujours lukasko professeur classe oyo ya batu ya mayele oyo esengeli na bango kotikala objectif kotikala na ba principe républicain na ba valeur ya république pona kosala ete mboka etambola na ndenge longo bani batu wana tozana bango kotikala na science. Voilà, na science yango nde ba valeur républicaine wana oyo science ezali ko prôner esengelaki tozala na ba professeur ya bongo oyo il fallait ba yebaka kozongisa biso toujours na molongo mais tomoni que bango nyonso tout ba bascula na politique alors tozape ko interpeller ba oyo bazali ko ya sima ba yeba ndenge nini ba oki ko se positionner mais pour na makambo etali ville ya Kinshasa ndeko Elizer wana ezali soni pe pasi mingi na tango ya lelo oyo toza koyoka ba discours ya révolution ya modernité toza koyoka ba discours ya mwa makasi émergence na 2030 toza yoka mwa ba discours ya makasi mingi mais tomona ville ya Kinshasa pardon oyo ezali miroir ya République démocratique du Congo to assister na ba catastrophe ya modèle wana tomonaki avant bambula ebeta Kinshasa et comment qui polluait na solo poubelle partout ville à Kinshasa et comment qui koboa que la responsabilité pas au gouvernement ou ekambami na matata ponyo pe oyo lingaki bongote yepe na par l'entremise ya mutu conseiller na yemo yeba zongisa ki bale pa ya bande ko la ville à Kinshasa finalement to lobaki mboka oyo ezali ko kambama na batu tope ezali ko tambola yango moko yango bande kumsu balobaka Congo ezali république te ezande esika on dirait tous esika moko to se retrouver na kati ya esika tozana ba kambité tozana ba norme te tozana ba règle te comment ville munene o ezali miroir ya République démocratique du Congo tozali koyeba te nani esengelaki na ye aswa responsabilité ya ko longolaka basalité o tozaki komona yango na ville ya Kinshasa. Donc eza pasi mingi et sukaki wana te bambula eyaki kolanda pona kolakisa penda que non responsabilité mutu na mutu azana part na ya responsabilité pamba te soki gouverneur utopé gouvernement provincial ya Kinshasa elobaki que il fallait gouvernement central ne mutu fallait avoir responsabilité wana mais tout le monde que azaki na part na ya responsabilité pamba te biso moko lelo tozo tout atolo tozo beta tolo que décentralisation ezali système malamu décentralisation ezali mode o biso to poni pona ko gérer mboka mais tango toza na kati ya ville oyo yoza ko kamba pe salité bo sotoza na kati ya ville wana olingi obwaka responsabilité pa ya mutu oyo azana niveau central azana niveau ya likolo tozo comprendre te soki tozo yeba lisusu système nini tozo fonctionner na yango tozui ba mai wana tozo mona que déjà toza un problème makasi outi ko beta c'était kolobela yango ndeko honorable Muzitu alobaki yango déjà na 7e tribune na esoki na kungite oyo alobelaki ville ya Kinshasa l'enfer au paradis batu bamonaki ke ndeko a déraisonnaki to pe alobaki makasi bamonaki ke ye makambutu akomi komona ngo mabe voilà ki akomi komona ngo mabe akomi matata lembita komina kimbuta mais lelo oyo
Mboula et Pessi quelque part ndeko honorable Muzito raison pour nous la que ce qui biso lelo population autoza environ 10 millions d'habitants na 12 millions d'habitants dans la ville ya Kinshasa to kangami kaka na 22 communes na biso nyonso tout okangami kaka na 10% oyo ezali superficie ya Kinshasa ya 10 000 km². Conséquence, il faut la bambou la inondation à bongo. Pambate bisika oyo il fallait tout normalement ba caniveau oyo canaliser ba mai ele ka ba mai ya mbula bisika wana batu baya batonga wana pambate bazana ba espace tozo finana ka place moko alors que jour nazaki ko kende kuilu toketi mai ndombe tokati tozaka na Kinshasa wana na tobimite na mona kutu général Célestin Kanyama memi ba ndeko nanga ba journaliste musuti na mai ndombe akende ko sale la parade kuna tosi tokei pe na André Kimbuta yango ti kuna tokati mai ndombe quelque part akeko sala conseil des ministres donc Kinshasa za munen mais bato bazo finana na ba conflit kaka donc Kinshasa memi biso ti kuna na mai ndombe resma bango mo ba autorité wana ba kendaki kuna donc eza pona ko lakisa que tango baza koloba Kinshasa toza non enfer au paradis ezate que tolingi to finga kaka Kinshasa tolingi to la kisaye que Kinshasa toza na ba potentialité toza na espace ya munene eza ko finga te eza koloba réalité ya oyo ezali réalité ya oyo ezali pamba te réalité ngo yango na lelo rattraper biso bambula mai conséquence na yango ekomi kokote la biso na bandako to sala ki 3 jours na ville ya Kinshasa tozo zwa lisusu mai te pona nini ba turbine to pe ba biloko ya régie des eaux usines oyo ezalaka na mai ya njili nyonso tout ekomaki inonde ba mai ekotelaki bato na ndako. Or soki to occupaki ba espace oyo eza vide près à 90% ya superficie qui chasse tika la ville kuna soki to délocalisaki ville to memai bandeko kuna elingaki permettre biso to prévoir ba caniveau ya malonga oyo mai ya mbula elingaki kolekana ndenge ya bien et kende na fleuve pe to subir ba conséquences oyo to subir te après ba mbula oyo. Donc wana tozali ko interpeller na ba kambi ya ville ya Kinshasa na ba kambi ya gouvernement central. Il est grand temps ba se rattraper batala ndenge nini tokoki ko trouver ba solution pona ko proposer plan moko ya malonga pona ko délocaliser ville ya Kinshasa oyo ezali confiné kaka na moi 22 communes oyo to mema yango pe na ba espace oyo etikali vide oyo tolobi malukuna c'est le pour permettre que ville et respirer na ndenge ya malonga pe et ko éviter biso ba maladie na ba conséquences ebele to mona ka bangungi partout bon pambate to éviter ndenge nini il faut to entretenir mon espace na biso ko toza ebele mingi na moi espace ya mo. Donc voilà un peu commentaire. Merci maître Blanchard tozo suki sana fumototo parce que bazo signalinga kingonga na biso ici koti ndenge bozo mona wana il fallait toujours qu'on s'adresser na ba universitaire parce que un intellectuel ce n'est pas celui qui se limite à voir ce qui est, c'est celui qui se pose la question de savoir le pourquoi de ce qui est. Voilà, Tozaï Panayo, Fumutoto, un mot, un commentaire sur rencontre à Mwanamboka Adolphe Muzito, Naba universitaire, na université catholique, et puis vous allez placer mon sur l'état actuel de Kinshasa. Un peu rapidement, parce que dans une minute, président Sali, discours sur l'état de la nation. Question nangango. Nation na lingala ngoloba libota. Est-ce que Congo toza libota? Soki toza libota, tata na biso kombo nena. Joseph Kabila. Maman na biso kombo nena. Maman Olive. Deuxième question. Ba pende baza na tata na bango. Baluba baza na koko na bango. Ba Congo baza na koko na bango. Biso ikela toza na koko na biso. Ba Mongo baza na koko na bango. Siko biso ba Congolais tata na biso koko na biso na. Donc ça le discours sur l'état de quelque chose qui n'existe pas. Nous devons confondre l'état, la république et la nation. Est-ce que le Congo est encore une nation? Pour nous devons commis ça la masturbation spirituelle, intellectuelle, au lieu que tout s'engager pour tout changer. Yami Bale, l'université Nabiso est pauvre pour toutes les raisons. Mais il y a des gens qui ont l'université na droit, na sciences politiques et économie, et à Baninga. Biso Moko, tout à Bola, tout ça, les côtés sur le plan spirituel. L'université n'a pas et qu'on produit jamais d'intellectuels organiques. Ça veut dire des intellectuels capables de répondre aux problèmes de leur société. Tu as vu que tant à droit, mais ceux qui te connaissent. Un discours, il y a pas encore. Non, il y a pas encore. Oui, ok. Deuxième, la différence c'est que Papa Koussou dit recours au passé. Mais biso tolbi ko kwa yambazo ki boko ko pana. Mais à chaque recours à la pensée. À chaque salle école, au bazo les gens malins biso besoin d'école, ils sont encourageables lorsqu'un Congolais a des ambitions. Problème exact. Deuxième chose,
Université Nabiso ezouaka jamais position Blanchard Alobaki scientifique sur les actualités socio-politiques. Tous les pasteurs, les professeurs et nous les étudiants, tous nous sommes devenus les ennemis de la science. Troisième chose, université a politisé. N'a qu'une université qui s'engage, baboy conférence. Parce qu'on a parlé sur l'installation de nouvelles provinces, défis et contraintes qui s'engagent avant et après. Balobi, il faut autorisations dans le service à sécurité. N'a qu'une université de Lumbashi, dans le département de sciences politiques, dans 5 conférences, qui ça va conférence. Université batia ba service de renseignement des étudiants oyo bakoki kondimate au la conférence dans la possibilité de critiquer le chef de l'État. Alors que là, si moi je vais à l'université, c'est pour une conférence culturelle scientifique, ça n'a pas de rapport avec l'opposition, la majorité. Université zo banga conférence, université zo banga débat, université zo banga atelier. Où est-ce que c'est université? Parce que l'université d'ailleurs si quand même ba ko annoncer que nzamba kufa kilo na 15h30, il faut bon débattre. Mais l'université n'a pas est comme religieuse. Makamba politique a waté. Bon, ceux qui boboy kolwa makambo ya politique l'université, bon ça qui faculté à sciences sociales, administratives et politique l'université pour l'année. Biso ba politologue, ceux qui toquent na conférence, tout ça sur la place, makamba politique a. Ngane na laboy. Ba tianga bouton l'université à Kinshasa, atana solliciter conférence ndenge nini ba kolinga na bangote. Alors que to tondi na makadis. Yango wana to koloba bo c'est l'obiso troisième voie. Les premiers ndoki ya Congo abomi Congo les intellectuels et universitaires congolais pour être professeur université ministre alingi ko changer salaire ya baninga ba professeur université membre du gouvernement aotika ba professeur ba mandie alors que kuna na conseil de ministre akolo bake baza de personnalités sociales de grande envergure il faut pas mettre salaire na bango pour balonga na mendicité enseignant zo tangisa mwana na yo banda 8h ti 12h to ti 16h bondi mabaputa enseignant 150 000 francs science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci pour Toto. Mayele na biso lokuta to bomi mboka na biso mais tôt ou tard un Congo nouveau est meilleur et causal. Ya on a su qui ça golba boy. Biso tozali ba patriote membre à partir de mécontents. Yo oza kolela na nda. Motako yo kela o mawaza te. Yaka to sangana biso bato ya pasi to créer rapport de force pour to longwa na pasi. Mais ce que kanisa ke émergence wana yo za na kati okosi. Kinshasa ezana na émergence te tozo kufa lokola banyama ndenge wana. Yandre azana wana parce qu'il servait les opposants très bien. Mais Yandre azana te pas bongisa ki ça parce que Yandre salembi na mande umeli. Merci Fumutoto, merci à Bandeko Balandina Bandi ezali wana. Et loko na uti koye bisabino, merci à Namwana Mboka Adolphe Muzito parce que il faut kokende ko discuter na ba universitaire parce que des bango ils alaka trop je suis intellectuel dit, je suis intellectuel azamutunini. Ce n'est pas celui qui se limite à ce qui existe, mais c'est celui qui se pose des questions sur le pourquoi de l'existence, de ce qui est. Biloko ezalibo ndengenini. C'est pourquoi la recherche ezalaka toujours limitée. Yango on a même connaissance na yebi, oui, mais toute connaissance n'est pas une connaissance scientifique. Donc il y a une connaissance na yebi, mais ce qui n'est pas vérifiable, alors que la connaissance scientifique c'est celle qui est vérifiable. Maintenant, bino ba universitaire, bo vandi, mboka na bino na bozomo na ngolo kola eloko na bino te, eza eloko ya ba muzito, ba sala ka ba tribune ngo na tina même pas le temps d'ouvrir quelques pages otala tata oyo makambo nguni ni akomi. Oza kuna te. Na makambo na biso ya apolitique oyo apolitique. Quand on te dit que tu es apolitique, il faut bundana mutu wana ti. Afinyo ke oza ignorant. Oza citoyenneté. Parce que il faut bamwa makambu moko boy. Ndenge tokoloba boy bande konanga ya OCC bazaliko kemba pona makambu esalema kikuna même ba président de délégation syndicale ba makiye pona ni po manifester na kati ya ni trouble ya ordre public mais bazalaki na kati ya lupango na bangoti bafuta mateka bino bo fetaka na bambangu mbangu na bino wana ya bango bana bazala libanda ya bino bakenda kotika bango futaka ba garde na yo. Merci botika la brancher tokutani lisusu parce que